Mbote, bonjour, salut, Nabino Balandia, Info plus HD officiel TV, toza toujours wana pour Nabino, ngai wabino. Aimable servante Godé Boulamatine, doit appeler moi j'ai des boules à la colombe, je suis toujours là pour vous. Naelelo na lisolo, tozo bengango, cœur brisé na kati ya Info plus HD officiel TV, eza moko. Ya ba émission toche toujours pour na kosepelisa bino balandi na biso, on est toujours là pour vous. Soyez bino bozate biso to zalate. Ce pe biso to zate bino pe bozalate. Donc on est obligé to zalakaka ensemble. Cœur brisé to beta mingi masolo batumité mezoka. So tali bien sur 100% mité mezoka mingi na babolingo. Yango tozo kota na mwa bozindo to beta lisolo ya bolingo moko boele kaki na mokili. Mwana mwasi wana aza siko azoluka solution yango aye na lisolo epa na biso to meka koyebisa bino balandi na biso po bopesa biso ba réponse bo meka opesa ye ba conseil. C'est ça notre problème. Cœur brisé ezalaka bongo. Lisolo eza boye, un papa na quartier aza papa moko aza na bien aza na ba bongo na ye abota bana na ye 4. Na bana na ye 4 wana 2 filles 2 garçons. Batanga bango nyonso très bien. L'aîné a eu diplôme, les second pas eu diplôme, ba voyager ba kende. Comme na oya misato azotanga 5e des humanités, 6e des alara jeune fille a bien akenda classe azongaka. Na nzela pa kutani na jomo bwa telemisi obi koza kitoko alingi pe balingani, bolingo comme moi okola. Si bolingo ye kokola, la fille a ko se retrouver tango azosala examen d'état na ye aye ko se retrouver na zemi asa lango examen d'état donc 2 examens bala moko quoi et afandi aki ayebisi garçon na yebisi abino ngai naza na zemi garçon na bisi pas un problème j'assume na yebi ke zemi eza yanga soki pa na bino batunyo mukolo zemi yebisa bango ke zanga na roya nozwa responsabilité zemi nanga so ba biso ke oya pa na biso fanda c'est pas un problème. Non, ça la sur la fille a simbi mutabi sabi mambozo lo bano yebi angote tu connais pas mon papa oyebi papa na bisoté papa la fille wana za ba vie to benga bango ba vie Goliath donc na veni akota kana voiture na e abimi na lupango so akoti bo le temps zo kota mwana na chambre tu n'auras même pas le temps yo pese bonjour poso misu na e ka etalio okati lo sako mbama papa nazala ibongo mwana lele abisabi non papa biso aza matata ya osakana te esimba te abisabi non esimba te comment zemeza ya nganga na ndimi na nga zemi na ndimi na nga charge e ba jeune garçon belé basala yango te mais nga na ndimi na nga yango fi wana eko zonga na tanda ba ozela ba résultat zemi pe loko ezonga asima te kendara liboso zemi eyebani na quartier ba komota Sandrine a comme na zemi. Sandrine zemi. Na lupango wana Sandrine zemi. Mais papa bango okata ekingo. Ti eye bani pe ba yo fandisa ba tuni no mukolo zemi azali. Aza kutu prêt. Ce qui bondi mi akoya ozo charge na ya Goliath akatani. Wana so bimisa ngai irresponsable. Mwana ngana zemi. Okay wapi ngamo na ozo ya en charge. Na mona mutu te se présenter a oyende mukolo zemi oboete. Batu batali bo. Bato bongo bazala bango ba yoka pa ato pese conseil o yoka na été bato nyonso bazaka na batala nika to tika kanda se décider boye to tika na biso bato batiki na bango Sandrine pa na bango na zemi vie Goliath ye boko azwa charge o kilo mutu keke tika e papa basengi boye abimisi bongo apesi ti nzambe pa sali grâce que ba résultat bimi Sandrine azwi na ye diplôme jusqu'à ce que aye ko bota boti mwana mwasi une très belle fille là boti mwana wana ya kitoko wana mwana pa bandika kokola na kati ya lupango kaya ba mama na ye mwana zokola ka wana mwana zokola ti mwana yebika ke so vie Goliath aye ba loba papa ela ake ko yamba papa ela papa benga vie Goliath ka papa ayoka na lupango benga Sandrine ka ya Sandrine mwana pe akola na ye ka bongo mama ba Sandrine de mama na ye papa ba Sandrine de papa na ye Sandrine oyo aza mama na ye aza yaya na ye pona mwana eza bongo na mutu akola nepeka bongo le garçon wana alembaki te même si na bazemi wana momo na beti tour na venir luka kaka mona ta Sandrine so Sandrine amoni abi Roger oyo kaka te Roger tika na yo kende na Roger non tika ndeni c'est mon sang makila la ngande zo benda nga yango makile ganga makasi nazaka na posa mwana ono tika kaka so mwana botami to luka solution
mwana botai mwana bandi kokola. Roger jour mususu atalika motema kibo papa asomi mwa pampex asomi mwa poudre asomi mwa mafuta asomi ni aye na ona coin atelemi asali de toutes les façons balukaka Sandrine aya apesa biloko wana. Sandrine pa ye ayebisa bibilo na yela ki mwana yango Sandrine atali ayoki pasi abi naomona posa ya mwana na oza na ona mutema susi ya mwana na oza na ome papa na biso nda obebisa mambo nyonso. En tout cas bilo ye na mpona mwana na oboya ozwa te parce que ozo lakisa déjà que oza responsable ya mwana na ozwa biloko na ke nango mais soki papa kutinga na nde totemi a écrire ka problème kaka ndenga zolo wa Jeep avec Goliath ekota atelma tema zaki na bagarde Sandrine wa botemi na ya zanani ayebisi bagarde na le bolongo la garçon na bazwa jeune wana Roger babeti babengani babwaki na terrasse biloko ayaki nango nyonso bapandi Sandrine aleli akoti na chambre aleli siko na nyonso azolela na aokoka ko expliquer papa na bango te po papa na bango azaki pharaon vie Goliath kutumukia donc moyen ko approcher yo expliquer likambo ezate aleli kana mutema pasi wana mwana azokola kaka ti mwana wana komoneza ki Joyce. Si Joyce a kokisi âge ya classe maternelle, ba komisi une école bien tard vie Goliath. Bazora Joyce na tango ba ketike na classe kaka bon. Roger alemba kiti. Roger ko ya ne pe na tango ba temika na coin ba venir ba Sandrine. Azotala ka ti Sandrine pa ko bimake coin sombi mapa ye ko zonga Roger otale kaka. E mo bimi pe na mwana simi mo elboko Roger azotala kaka. Tu Roger ko remarquer que non mwana wana Joyce abandi classe. Je me suis Roger a filé bango ti na école bakenda otika Joyce amoni école mwana tangaka azongi je mususu akeli susu amoni pende baketika mwana sko école wana eza école moko bien surveillée mwana soka koti en tout cas pour abima il faut kaka mutu ayaki kotika enda ya kozwa ou bien mutu ayaki kozwa azana na jeto ya école wana ndazwa mwana wana. Roger bandi koya chaque jour na porte ya école wana mona eka atelemi na ye amona pe Sandrine ndenga ya koti mso abatami bango kaka bongo ti jour mususu Sandrine aye atiki Joyce ka okota zokota bomba mo atalika abonde bana bazaya moko otala ba moni Roger na busika Roger pepele mote ye pa pepe mbote Roger bengi ake bonjour toi c'est qui? Moi c'est Joyce, moi c'est Roger nengi toza ba minga na yo. Joyce a seki atalika ami comme ça pourquoi habiter na sepe ka toza ba minga. OK ça va problème ezate tokoza ba minga na yo ebisi kwa bon chaque jour so ba eko tika na classe avant que ndokota na salle na bino telemaka awa opesa ngambote parce que je suis ton ami ça va Joyce akoti akei na tongo nango ba eko tika su Joyce na classe Joyce bakitisie akoti a raisonnable nazoki ami moko awa na telemano atelema tala ba moni Roger na musika ake pa pesi mote ça va ba pesa ni mote Joyce akoti Roger komosala ngo chaque jour akutana na Joyce apesa ke mbote Joyce siko akompe ko mesana na ye akomso ba yo tika ye akokota te soka moni Roger te Roger pa komi obligatoirement il faut zala wana po amona Joyce azokola kaka bongo Roger ya kaka na école wana bakutana na Joyce akoli alonge maternelle akoti primaire bakutana na Joyce ka bongo jour mususu Sandrine azo mwa retard ya koya kozwa Joyce classe abimi atelemi neti boye libanda moni Roger babandi kosola na Roger tina musika bien ya Sandrine arrive Roger isabi non je vais pas naza besoin te que Sandrine amonanga ngai faut na longo pourquoi il faut seulement l'attendre habiter non zela été ngana ke kaka koyebisa ye pete ke tu as un ami comme Roger koyebisa Sandrine te Joyce pe abombi Roger ase camoufler na ye akei Sandrine na ye atonia bi na mona ki otema ina mutu mo aya bi non c'était mon ami ton ami c'était ton ami yo na ami ya mukolo non c'est seulement mon ami OK c'est bon azui bazongi ndako Joyce atanga ka basola kana Roger kaka bongo ti Joyce aye kozwa certificat na école primaire. Elle a eu certificat na école primaire a passé première CO. Elle a passé wana azo continuer quand na même école. École wana ba otika été parce que azaki mwana moko très intelligente. A continuer ka kotanga wana. Un jour na première CO wana classe ebimi
Sandrine a eu moins retard ya koya kozwa ye. Joyce na Roger batem bazo solo ti. Roger il savait si un jour na invité au quelque part pour to fanda to solo là. Moi ma solo belé oboya. Abisabi non na oboya te mais na luka de manière nini na koloba na ndaku po to kutana to solo ngana. Abisabi ça va eba ke naza ami na yabi oui tu es mon ami. OK. Il est qui sous une semaine Roger abisabi bon naza pour ça to solo na luka ko manière nini oloba na ndaku po to solo ngana. Joyce pas qui nanda kwa ebisi ya na Sandrine abi non ya Sandrine lelo toza na deux gonto tozwa cours koya kozwanga na midi te donc ya kaka ti ba 16h 17h to sa cours do ya ozwanga. OK. Joyce aye midi koki ba bimi Sandrine pendenge déjà Joyce abisa ke moyen ozwa ezate Roger aye abisa non toke quelque part to solo ba ke pena Roger baza ba ami ba osolo la très bien ba fandi asombeli jus bazomela Roger tunebi est-ce que ozo banga te ndenge ngana yo oyebinga te na solaka na yo et en plus na invité yo quelque part ozo banga te ko vanda na so Joy Sabina comprendre te na okaka affection moko boye entre ngana yo nazaka na posa na zalaka na yo na solaka na yo nde na solaka na una okaka bien moko na mutema Roger fandika nyazo tala bien bon yo kombo mama nona oh mama biso atangi kombo ya mama ya ba Sandrine Roger fan kalente bongo papa bino oh atangi pesu kombo ya vie Goliath bien ai bon mta ka zone école nani oh wana ya Sandrine ya Sandrine wana ya na wana ya na ngai est-ce que ça sur abi ndinga na ebika ya ngolo za sur tendeni Roger sabi OK na ngina betelo li solo moko Roger abandi ko ebisa bi mundenge ezabo Sandrine wana c'est ta maman yabi yo ebi famille na biso te oloba bongo yabi non yo kanga nazo expliquer abandi ko expliquer abi non ngai nde mutu nazaki mobali ya Sandrine azuzemi na yo koko na yo wala vie Goliath nde mutu asala ke to kabwana alingaka te na pusa na pembeni na otindongo mona nga na yaka boye na banda ko file yo bando zala na maternelle nazaka na pusa na yeba mwana nga soki azabie na mona ko zala bien mo yango esepelisaka nga bula Joyce simu tobi ozo kosanga boye pwani nga na yebika ke papa Goliath wande papa na ngabi te nazo biso vérité to ça l'expérience mo konde to fanda expérience ni abise tchali boko no Joyce atie yo Roger pa tcheli boko misapi na bango ekokani ya osakana te Joyce mo tanga tali yango bongo amoni abi to kokani makasi e batu mo baba tu bana le kana batabi yango yo mwana mwasi ozwi papa abino makasi boye ndeni Joyce atela bi oui bato baza na raison c'est que moto mambazo loba eza vrai c'est lui mon père Roger skotango ayebisi Joyce mabwana nyoso na sima nango ayeko yebisa Joyce abe moni makamto solingana c'est entre nous deux chez vous là-bas koke beta li solo anate koyebisa ngo moto te si je suis vraiment ton père et que tu m'aimes koyebisa bango te tika bango bazalaka bongo il y aura un bon jour ba oyeba makambwana ti ba 16h30 Roger azupe Joyce aye kozongisa na école Joyce atemi pe na école wana Sandrine pe baye bazuye bakendako Joyce akendako azaki sou bien te akomi moment na so avandi neta komo raisonner ba comportement moko boya komi ko afficher ba komi mais yo mono komi boendeni amso atie biloko alia na ete afandi na soka eka classe bo so classe ebimi il faut kaka mona papa na Roger ti akomi ye pa komo tuna papa de mituna est-ce que bazala pena bandeko yo pe papa yo poza bandeko abi oui na famille na ngai na bala kutu mwasi musu na bota pena baleki na bazali soko osepela un jour okeno komona bango Joyce abi papa wana na koboya ngote na olukaka jour moko na okemona bango kanda akosaka na to na cour akosipeka na ndako bakoko na yeke bana cour akei ti papa na zuye ti akei na ye place bafandaka amoni batata mwasi na ye amoni bandeko na ye papa Roger abota kuna elekele abi bon oyo nde vraie famille nanga kuna place nazalaka bien sûr ke bana ba famille nanga mais na se retrouver awa vraiment famille nanga Roger ebisi abi moni nyonso ozomona o kokende koloba kuna te melango nanu kaka toloba ngo na yo jour oyo nzamba osepela toloba ngo kuna koloba ngo te kende zalaka mwana ndengo zalaka kuna mais et comme il déjà ko révolté Joyce na babiloko moko boye akomo fanda omona emso tout na Sandrine ke ya Sandrine est-ce que yo zaka ya na nga oza mama na ngai est-ce que papa wazaka papa na ngai ou nazaka na papa mususu bakomo gange yo comme na ba idée na ndel bando botama papa mona ka yeyo comme ozo idée papa musu ndengini
mwana pe nde papa na bando pese ba consigne abandai kovanda ka moti Joyce a eu même diplôme Joyce a ke université azala kaka na camouflage na papa na ye ka neti ba jeune fille bazala ka ke pe akutani na jeune garçon moko aza pe responsable asisi classe azu pe musala quelque part et senga ke amata mo ba grade et senga akoma pe responsable po na musala kuna ba respecter atali abi na lingi fille mo boaza Joyce atangi na ye pe aza bien bon na bala na ngai ayepa Joyce asengi Joyce libala Joyce abi anga pe na mwasi na tangi pe na sisi c'est pas un problème oko bala na ngai garçon na Joyce bakomo bongisa libala na bango bakomi ko bongama Joyce aye epa papa na ye oya bota ya beteli lisolo papa tala boye papa na yesa bieza na ngo bien mais ngai naza na droit te naza na pouvoir te ya kobanda kolandela likambo libala na yo ou oya na mobile no epa na ngai eza un peu passé kende na ye place babokola yo basala nyonso kuna ngai soki na ozwa ta rapport ezalaka bien azaka na posa ya bonheur na yo mwana nanga ozana maboko ya mutu moko ya bien komona pasi to non papa c'est toi mon papa il faut m'amener ça ma papa nga bité to ke na ngomba mubongo te yo kende ka kune pa vie Goliath basa makambo nyonso Joyce pe amemi mobile na ye epa koko na ye place akolaki ba ye pe kuna présentation makambo nyonso libala ti et comme jour ya dot comme jour à dot. Mais Joyce na mobile na ye Joyce asi ayebisa ki pe mobile ni masolo nyonso abi non place na kola kuna eza pa koko nanga o aboti mama biso mais papa na biso azali na papa Roger na mobile ya Joyce déjà basi bakutana déjà basolola bayebani kutu papa Roger ayebisa ki mobile ya Joyce abi respecter kaka kuna kote bakolisaki mwasi na yo ngai na boyi nanga ba problème koma papa na bango mutu asalaki boyeta ndenge libala mwana bebi non na posa mwana nga azala kaka bien. Baye dot et comme jour à dot Joyce na mutema pasi kaka zotala bi papa na nga azali comment bato bakolia mbongo na nga ya libala Joyce na mobile na ye na papa na bango basali plan moko bobabi non lelo eza la suite et fin ya marambo nyonso Joyce baye bakoko ya Joyce babongami po bayamba mobile ya Joyce baye pe bakomi mobile ya Joyce pa ye akomi bafandi basololi nyonso ndenge ezalaka mobile ya Joyce abisi bango bi naza près ya nyonso mbongo ezali biloko nyonso to ezali mais avant ya kosala ngo nyonso nalingi nayeba nani aza papa ya Joyce bato nyonso bi mais comment ça tuna makambo yango yo banda kala ye wana oya koluka libalo oyebaki te abi non nana posa nayeba papa Joyce papa Joyce ye habite nga na yebake oyo aza mobile aza mama ya mama Sandrine alors mama Sandrine nde aza mama ya Joyce c'est que Joyce a un papa caché naza na posa na yeba papa wana teto yebi ekutu te omoni mama Sandrine abandi kolela omoni c'est vrai makambo lobe neza ya solo mais pona yebisa bino vérité papa ya Joyce asi akufa na ekala Joyce kutu azalika bébé ayebi ete yango moni papa na biso abokolaki Joyce aleli Joyce abi mama banda kala banda kotuna papa na biso poni yebisa nga te ki akufa lelo ndo sepelo yebisa nga ke papa akufi Joyce atiki bango na kati ya lupango abimi nzoka Joyce na papa Roger na bandeko ya papa Roger basalaki plan papa Roger déjà bayaki bazaki quelque part babatami bavandi bazela Joyce ayise bango bozela ka ngamo no ya ozwa bino na kota bino na lupango wana Joyce era bibi bongo na kanda bakantika neti akei na nzoka ake kozwa papa Roger na famille na bango bake bazwi bango papa Roger aye na bana baleki ya Joyce na batata mwasi ya Joyce na papa leki ya Joyce baye papa Roger akoti na lupango ape nde tozana biso makambo ba corona oyo alati kashine achena kepi bataka we Joyce akoti na lupango na bato ebele Joyce osuba nana ngo kezwa bango wapi Joyce abi non tika bango baya toyeba bango kaka bokota bakoti bapesi bango ba place bafandi papa Roger place afandaki ayoki ka nde bato balobi nzoka papa wa Joyce akufa Joyce esi bango bi papa nanga akufa te papa nanga azali esi ko papa Roger mutema pasi alongoli kepi alataki alongoli kashina alataki abengi Sandrine na kombo na esi abi Sandrine ngai nde ozoloba ke na kufa ngai Roger nde ozobeta lisolo na nga na kufa
Sandrine azwi émotion agangi. Abi Roger obimeli wapi? Abi Roger obimeli wapi? Pe kaka journée ya lelo nde yo sepeli oya awa. Ebandi ndenge nini? Nde Roger bandi kobeta lisolo abi ngai soki na ye awa na ye nanga na kabula na bino mbongo ya libala te. Moi je suis venu ici seulement pour nalakisa bino ke ngai nde naza papa ya mwana oyo. Mwana oyo malgré boboya na mona ye, malgré boboya na simba ye, malgré boboya na sunga ye, ngai nde naza papa na ye. Na nyonso bandai kosala po nalakisa bino ke makila bakosa yango te. Na retrouva mwana nga banda kala banda maternelle na banda osula na etinde nga tanga ba etide ne nyonso nga na tozaki ya communication le pona information na bino weba ke Joyce nda zabu ayaka tina ndako nanga afandi na baleki na ye pe bamoni bamotang baleki na bakoti bamo bakepa ya na bango Joyce bayebani déjà afandi na baleki na ye bayebani babandi kosula vie Goliath atikali kimia talaka muto makasi be moya loba lisusu ezate. Roger bandi koyebisa bango alobi non omoni na vie pona kobokola mwana esengaka teke il faut ozala kaka na bomengo ebele, il faut ozala kaka na ba voiture, il faut ozala kaka soki ndenge nini te kobokola mwana ezalaka sacrifice ezalaka volonté. Okobokola mwana lelo na matembeli akoli bien par rapport à yo muto ozobokola mwana na misuni una ba voiture una banini oyo bino bosali ezaka ke boteinga ke na luka mbongo nga pena koma na mbongo neti bino me weba ke na mokili oyo nzambe asala ba riche na ba pauvre na ye apete pona na zo mbongo libala mwana nga na liate na ye kaka pona lakisa bino ke kopesa mutu valeur eleki kozala na mbongo okokabela no mutu lelo mbongo mais soko zo minimiser ye eza na importance te malamu mingi kopesa mutu valeur kotia mutu na place na ye oyebi ke Roger oloba bongo Sandrine moya loba liso ezate kao. Vie Goliath naki Goliath ne wana nyonso. Aokoka lisuko loba te parce que akomaki na point faible. Akomaki na point faible atali ke mwana ya batu ozwa yo komise mwana o mais esimbi na ngoka te parce que azana makila ya mutu mususu ezana ngo makila na yo te. Laisse-moi tirer place wana ezaka kake. Toyeba kopesa batu ba valeur. Même si mutu akumbaka ne pusu, pesa ye valeur na nzela ya pusu na ye wana. Pesa ye responsabilité na ye na nzela ya pusu na ye wana. Parce que nzambe azala ko bénir mutu selon ba responsabilité na ye. Ne pensez pas que ce que zui mwana ya pauvre moko boy. Oki obokoli epa na yo ndeko osali malamu. Non, osali mabe. Tikaka mutu abokola mwana ye na éducation na ye. Je pense que pour le cœur brisé na biso ezalaki wana ezaki lisolo ya Roger na Sandrine na Joyce. Pe na suka na yango Roger ebisaki bango alobi bozwa mbongo ya libala menga bopesa nga valeur ke naza papa ya mwana c'est tout. Bolia na bino mbongo po bino batu bobokola mwana nga na posa mbongo na te mais boyeba bo reconnaître nga kaka ke ngande parent ya mwana o papa ya mwana o esili. Liso na biso ya lelo to suki wana cœur brisé ça continue eza masolo ebele oto banda ko betango. Merci na Jérémy Makila le cameraman puissant zaki na simaya caméra na nga lelo et na mon réalisateur Gypsy Aboni le valable nga benga ke moto moko bien na bakisaki sous papa social na bosante bino nyonso bo s'abonner bo partager info plus HD officiel TV zana. Pona bino ngai wa bino aimable servante, j'ai déboule à la colombe de Tokutani.